Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, internautes, bienvenue sur Syndicat TV, on est Makambo, quand on est au Tartina Sauce, quand on est vraiment, tolinga vraiment, coupé sabino d'informations, yangwana na mkolo alelo, vraiment, to sepela, et surtout yambela bino, apôtre Michel Bongeli, wabino, quand on est mesana au sepe sabino, quand on est mesana kolobela bino, moi vérité, parce qu'il y a un moussali en Zambie, yangwana lelo, vraiment, to yambie, to zane, awa, to kota liso na kati ya muzindo, moi liso na biso, par rapport à Makambo, on dengezo le kana Makambo mboka, par rapport à Makambo ya bonza, mbendenge eza lisute pa ya batu tokosola na apôtre omekana na kofongola biso liboki oyo eza ya kokangama tozane ana azopesa déjà mbote comme ça to démarrer lisolo vraiment na pesi bino mbote partout bisika bozana musika na moni ba boss na nga na rife kiso mbina papikeli ba mbote na bino ebe na bossani te vie na nga del mpiro matuba MP3 na pesi ope mbote belé ma bisika ozaba tout balinga nga na bo balinga nga te na pesi bino mbote belé. Bonjour apôtre. Bonjour Mama Rose Rajabu nzamba pambola yo apambola penza chaîne pe apambola patron ya chaîne oyo bapesa biso mwa espace ya kolobaka vérité pour mokili ba pe yo kabosolo o tozanango lelo vraiment na pesi nzambe merci pour tokutani lisusu po ebele bakabona ki bamonani temena ngolo na nzambe tokutani merci beaucoup. Voilà, merci vraiment apôtre et bonne santé zandenge nini boni sango ya ba prière puis église ezoke ndenge nini. Oui, prière ezokoba Mama Rosa nzamba zosala makambo ya minene parce que biso tozali na ra ya sango malamu oyo ba Abraham oyo ba Toma ba apôtre batikilaki biso yango nde biso toza kokoba na yango ya koluka mbongo te ya komikumisa te ya kotalisa ba matériel te mais ezali po milimo ya bato ebika mosala nzambe ezokende bien bato bazoya nzambe azobikisa azokangola babeli batia maboma bazobika kaka ndenge oyebeli esalemaka eza bongo mais toza na attitude na kolekisa yango na batelevizio te esala lokwa bozosala publicité nzambe nde moto asalaka publicité ya mosala na ye moko. Voilà, merci vraiment apôtre. Bon pour na mboka ba prière ezoko bakaka to sambela ka pour na baro bazoya na église to sambela pe pour na mboka pour na kimi. Oui, tozo sambela pour na mboka parce que ndenge mboka eza kotambola vraiment ezali pasi mingi komona ke batu oyo bayaka bazobundela mboka donc biso ndenge tozali awa tozobunda pour na mboka pour être opposition comme na place mais ça m'étonne aujourd'hui que lelo opposition yango moko na bango akomi président kaka bango lisusu bazongi lisusu sima babandi kobundisa so moko na bango siko mboka kozana kimia ndenge nini no ekomi kolakisa ke no batu wana bazoluka liso intérêt ya peuple congolais te bakomi koluka ba intérêt na bango et puis peuple congolais il faut fungola miso pona nini bato oyo kaka bango bayaka et puis na omona lokola eza koloka Mama Rosa soki omoni mutu akomi nano na gouvernement te uyuki ndenge azoloba okomona c'est comme si soki batie kaka lelo yenda ko changer akoma kaka kuna omoni a changer eza koloka to eza kanzala osalaka batu parce que soki mutu asali politique eza pona kozwa mbongo te politique ezali lokola musala ya nzambe tu es là pour servir le peuple. Il faut que sunga oye wana pona ko servir le peuple ezali kwa musala ya nzambe oye na église ko fungula église ete pona koluka mbongo mabonza oye ko fungula eza pona milimo ya bato ebika pour libérer les captifs les amener à la présence du Seigneur mais lelo ozomona bato bazoluka ka intérêt na bango mboka ezotambola malamu te mboka ezotambola malamu te parce que otali lolenge ezali otali boyokani na bango nalandi ba discours ya bato ozomona discours lokola ya ndeko Moïse Katumbi ye azali na oyo ye ona ye kolanda ya bemba pe natali ndenge population babandaki ko poser ba question ozotala ke no yaza na oyo ye ozotala ke no Fayulu pe azana oyo ye c'est-à-dire bango nyoso misato bazana yango batoto yeki nano bango te za ba matungulu ezali ba muzito ndi bango nde bazakuna mais soko tali bandeko mosusu ezakolo bakeno balongoli cache ezali susu lamuka ezali susu lamuka moko te et comme si ko lamuka misato lamuka ya bemba ya Moïse Katumbi na lamuka o esangisi ndeko Fayulu pe ndeko muzito pe ndeko matungulu.
Mais tu as vu que Bangonio Sobaza et Longo Baza Sikamo parce que tout le monde qui est arrivé à Moïse Katumbi Ayaki Baboya qui Tanagoma et puis l'inga qui a lisusu awa la papa et Cheni Tshisekedi Baboyi aya la papa et Cheni Tshisekedi Erio talaki loko ana attaque apôtre au monde qui a ngondengeni Yaya est-ce que ozomona makambo ele kaka na mboka eza bato mosusu lelo bafinga Tshisekedi wa mulumba eza lokola ndeko kokonyange alobaka mokolo moko alobete soki kaka Tshisekedi azongi awa lisapi na ngao bakata tala bato ya ndenge wana me lelo oyo tango tata wana akufi bango nyonso bakomi koya hommage on dirait comme un théâtre et comme que ce qu'on commune na politique lia mela profiter parce que tango kobima okozo so eloko atamo côté et mboka ekotambola bongo te ozomona na poto on prépare mutu na politique mais awo komona mutu azaki comédien lolo ya komi politicien azalaki pasteur lolo komi mais yo kenda na théologie yo komi so politicien ndenge nini pal okomona mutu azalaki na ye musicien akomi lobi politicien siko ekomi lokola politique ekomi cop na mboka Congo que soko sali politique to ko bonga te ya ezana bato mususu ateka ndunda ateka fufa utina ngo ba Congo eko teka sombi lupango vie échanger akomi na bato misala pe akomi grand commerçant vie nezo tambola ezaka politique te lelo makamwe bébé parce que biso nyos to ko mutala ka politique sans politique ça dit mutu ko vivre te yango moni mutu nyos kaka candidat do ozomola ke no et belé ya bato ba pesa ba kombo ya kane awa toza posa bazaki na posa ka ya 500 sièges mais bato ba biso ki 15000 combien sur 25000 ba ko no vanda nyoso na kaka ba moni ke so komi député honorable na quartier na avenue ba ko kumisa yo mbongo bazo panza yango no moni lelo mboka mwaita mula malamu ezate et kufa ezokota lisusu tala lelo mariage ya bandeko na biso cash pe FCC mais ba population bazo yo kanate bazo yo kanate bazo sika mokote oh biso ba FCC na ba combattant ya IDPS bazo yo kanate tanga na kati ya Bible zolo banini la Bible déclare dans l'histoire histoire Abraham na Lot ce qui to tangi yango Abraham na Lot nzamba ebisi Abraham bima na mboka kendo kangola libota bisiko kokoma oya kopambola ngana kopambola yi Abraham olia bima ye moko Abraham azui Lot ndi azobima naye osomona nzamba yebisa alobaki ke mutu akoya tango akoya apone bapone mokonzi il fallait que fati atambola ndenge nzamba abengaki ye sur élément lokola abengaki il faut sala ndenge nzamba abengaki ya bimi na Lot et lorsque bimi na Lot ndeza lokwa kabila mais apôtre na kati yote mais yende sengeleka ke aleka na nzela na pozo bokonzi wana na moni neti na maloba na neti zo sepela na mariage wana te mais kana okopesa biso na no ba idée à propos ya mariage wana na moni neti zo sepela na ngote to yo lingi mariage wana et continuer to mariage yango ekenene eko simba te oyebi na okopesa yo ndakisa ya ndeko Shadari lelo bayinie na Congo Shadari abeta nani aibe loko nani mais lokola bimaki kaka na kombo ya Kabila ke yenda azoya place ya Kabila ndeko tie donc mabenyo soyo Kabila sala ba latise yeza ba kote msusu ki tata wana ke koleka ba ko bete libanga osomona parce que alati likambo moko boye o izaya yete batunyo sona bazana FCC basala na mboka oyo osomona batunyo so wana même nanyango même ata bato bazotelema izala bande kona biso yo Bakatumbe babimba bango tu basala pembeni ya Kabila baza vierge te mutu aza vierge lelo ezande fati il faut qu'on pese moins chance asali neno na ata inanete mais eloko ezama be parce que basangana ki na FCC tolongoli FCC basangana ki na Kabila osomona esengeli to yeba alliance nini basala ki bayokana ki ndenge nini et puis ceux qui aza sage il faut la na makambo yo tango basala ki alliance kuna bakendaka bango nyoso na opposition bayokana ki tango bayokana ki tango mona ki makambo ya babembe simba kite arretira ki signature na ye ndenge mo kopia koko sala kino Kabila ndenge ezo simba te ya dollar de l'eau et comme 170 est-ce que se rende compte et puis muto zo futila ndaku ya $70 mais bafuta kai $50 est-ce que zo mona ngo c'est normal
mais fatinde mokonzi nde fata la biloko wana nyonso parce que namonaki na commentaire mo bande komo balobi ke na tango Kabila kutozalaki bien mais na tango ya Fati vraiment mboka e baby vraiment makambo ezobeba mama makasi tozoyeba te donc namona na commentaire bande komo nde balobaki na tango wana bazalaki bien. Mama Rose nazopesa nano Fati moi chance muke parce que tozo c'est la gouvernement. Il a dit que a ko déboulonner nano tomoni ko déboulonner en côté tout zela tout mon ndenge gouvernement ko bima et tango gouvernement ko bima ndete ko yeba ndenge ni zo salima osomona parce que le gouvernement e bimi nano te moi to pese faute tout to pese raison exacté tozo zela ministre ndenge azako umila to éviter ce que azolota nini azozela nani pe azoluka nini na éviter lokola si akoli azolota bandoto bazolandai. Parce que na minute oyo il faut yeba que non miso zotalai peuple bazana mama nzala. Est-ce que si on mona na kati mboka depuis yo fandi depuis obotami o mona que non chinois ba refléter kaka na gouvernement po ba chinois nyoso zo mona wana bazali baza ba representant ya bato ba FCC magazo ya muti ya boy magazo no zo mona ba indie wana yango mona kibango indie ata bomi mutu bakanga kaete okomona ta chinois beti mutu bakanga kaete po ba magazana nyoso koma biso ati ya Congo na maboko Congo mona ba pote bakanga bango biso to kenda otala bande ko msuna kati ya bakasho kuna okuta mwake chinois pia zana kati kuna ba otala kute ke oboyeboy so sali mabe mibeko eza mibeko bakenda na bango bongo te na miso batu. Mama Rosa lelo zua micro balade kita na prison kende kotala bato bakangaki bango kokuta bango te na miso bato basala ka bongo mais soko ke kuna lobby yango na tongo kende kokuta mutu te mais bakuta kaka mutu moko ya congolais moko asali likambo okomona ozomona ngobila ye wana abandaki akolanda ba mama omoni mama na nguba ya 3 ya nini nguba na ye ya 6000 francs mama akangami mama lobi bakoko na ngaba kolia ndenge nini mama on a leli. Est-ce que au lieu de la makambo est nécessaire bon la ba full oyo kimbuta atika sénateur malheureux atika ozomona bana na bango ndenge bazomela masanga na ba boîte mais lelo bazaka na posa bokonzi. Est-ce que à part bato wana bato batanga na ba université yo sanga na université wana kaka kimbuta ndateka atanga na université wana atato keloko la corner nanga ndinga zaliana. Est-ce que tout ba ko changer te batepe mutu mususu kaka yende za spécialiste ya makambo itali ba élection. Est-ce que na école wana na salle wana professeur élève azaki kaka yemoko no isa bato atanga ebele osomol lelo za pena ba journaliste to yeba bango na tango akala lelo bazate ba musu bakufa lelo to yibi Rosa Rajabu mokili mo baba ebi. Et pourquoi mokili mo babenga kayo parce que bazo sala osomol lelo ata bande ko na biso lokola ba Eliezer lelo bazui moi eloko wana ezate po sala ke loko parce que azaki ko lobela peuple puis ko sala ba émission moko peuple azako se retrouver alors to lingi beto mona yango ce n'est pas parce que comme na gouvernement ndeto yoka holi susute non il faut to yoka kende ko bandaki ko loba osaka ka bongo pe ozo kita sur le terrain. Voilà, merci vraiment apôtre toko tanamwa li solo muke o tozoka bandeko na biso lobby balobi ke soulèvement populaire et ko salema et ko zala suka bazo ba machete ba mbeli do mutu na mutu loko nyonso ko mona simba kende donc to ebité na sima wana maso to landi pe bien to mona pe ke na ba sali nzambe misusu bazana sima vraiment ya makambwana bazotinda ba jeune garçon bazo machete bazo ba milangi babima bakende donc eloko wana vraiment à propos na yo ko lobani ni moi analyse muke pona likambwana vraiment oyebi bible zoloba nini mama Rosa bible zoloba ke bayeba kan nzete na mbuma na yango. Ce n'est pas parce que moni kaka mutu tala okoyo kufa mukolo mususu mutu musu ati loboko bo komo lota mibali ya butu pona nini aye kaka se présenter que non je suis pasteur zoka sa pasteur te ozomona kombo pasteur comme lokola laisser passer mais kende kotala na sima misala bango est-ce que pasteur akotirinda batu na botomboki bible zolo bete nzambe na biso asangisaka selon Luc nzamba za ko panza te ce n'est que le diable nda yaka ko bebe ko panza pe ko bebi sa pe ko boma mais nzamba yaka ndeko sangisa so moni pasteur azopesa message po ya kotombokisa bato aza pasteur te yango mona mikolo eza koya eza na baeglise ekokangama parce que soki lelo misala emonani okomona bapasteur ya nzala na bango tu bakokima bakotika baeglise eza nzala bamona esika yango nomoni bavandi ona baprofesie ya lokuta
okomona pasteur akangi omoni ndenge nazana moto azui permanganate atie place oyo tango akotia place oyo avandi abandi rema na santa boya na mai awa nazomona makila na batia ngo na ebale nazokeni kobenda yango po makila na izonga awa tango ekozonga awa okoluka eloko ya valeur tango okitisa liboko nena maese bomoni loboko na eza na eloko te tango okitisa permanganate bimi na loboko ekoyi na mai tango ekoyi na mai bato batali yaka kotala ozomona prophète moko kote ngaba prof na bosani kombo na ye prophète nzamba alimbisa yo azozwa ba papier atina loboko balobi butala ndenge nguye pelisi moto tika kokosa bato ngai yoyo kabila tutaki ngai yoyo yakotala na likolo na ngai si tia l'option yaka kosimba ngai likolo etambola poto ndimayo. Il y a beaucoup des handicapés na basante, il y a beaucoup des aveugles. Est-ce que vous pouvez dire papier to bossa nyango ngana zaki na kindu zomona mutu azu penza ba kasa bo atimbi boy kasa ipeli ovandi boy alobi bo mama yozo chatembe atie boy basili penonyo suzana kati ndako suka bendi kaka boy bakaleso nyoso zaki na ndako ye oza bakaleso na yote donc tala mabiloko wana suko zo sala biloko na batu lokola biso to tamboli na ba intérieur na bamboka ko tala kote tomoni yango ekokamwisa biso te ekokamwisa bana na nzambe ba comprendre na lilo ba nzambe te kende kokuta mutu mususu azote yao una zana seminaire boko sala boy muswake okanga ba photo ya batu ya ba pota minene azotamula ba photo na po kongola ka bambongo mais en réalité asunga ka bato te kende tala bisika azali kintumba ko sakana te pasteur akota ka retraite na mwasi na ete akota ka retraite na baser amemaka pe bana mibali te o pasteur andenge nini et puis batia ndenge wana nde baza influent na ba chaîne à télévision na ba radio et lorsque ko ya olobi vérité bainio et or la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Papa, il faut tout changer. Tout tika biloko wana. Ba musu bazokanga bango. Ozomona. E dingwa bimisa bantu mususu. Abete bakendeke pa na ye. Siko tango apataka bango. Si bakende nano baya kofunda so yeza lukuta. Pako bimisa bango polele. Mutu lokola ngai boy. Est-ce que dingwa ko bakeno ayake pa na ngai? Akoyate. Ata ye bo alobiate ayo sala démonstration. E ko simbate. Parce que nazadi appeler na nzambe. Ozomona. Mutu abengami na nzambe akosala volonté ya nzambe akoluka mokili te ozomona soulèvement populaire wana pona yo vraiment conseil on pesa na ba jeune wana parce que toyebi ke babiloko bongo ekoma aka ba dégâts omona bato bakufi omona bato bazoki donc ebenda kama ebele pa difficulté ebele mboka nano eza bien te puis bandeko na biso mbande bazotinda bango babima bazwa ba machete bambeli nini baki kosala ba désordre de soulèvement populaire wana pona yo ma pona soulèvement populaire wana okoloba nini pona yango pona soulèvement populaire na suite sabandeko boye ba jeune garçon bozano ba jeune tala lelo kabila tanga utaki na bitumba yeba kata okoma président de la république ozomona aya se retrouver lelo président de la république lelo atiki histoire akoti na histoire ya mokili donc nazo pesa bango ba conseil kundima teke à cause ya $10 to 5000 ba pesio okeni kotomboka pamba vanda kobimate bazokosa yo mboko ezamboka na biso soki lelo bimi oke lelo otumbi butuka batu to lelo tumbi transco wana nde biso to matela kango uti kingasani ozo ya ville uti ville oke campus uti rompengaba oyeboy soki tango bazotinda yo bazonyokola parce que bango bazana ba jeep okuta mutu muso azana 15 jeep na ndako ndenge azotinda yo bana na ye nyonso bazana poto na États-Unis na France partout bavani na bango kuna onyo sokomona bazotia makelela bana bango bazali awa te yebisanga politicien moko azosala marche azibana na ya teli boso ndenge to bano mona tangu susu président ya IDPS oyo akufa papa ya Félix tango bano sala to mona Félix pembeni naye Félix ba bete mukolo mususu ba vimbisa ye tango ba yeko kanga papa na ya yebo epo apekisa bo ba beti liso e vimbi ayebi mukolo na ndenge na zakoloba yebisanga apari bongo nani yango asame bana na yeke no lokola tozokende kotambola awa tokende na bana na biso tala bana na bango ata moko za cicatrice te bazana via bien bazofana bazolia ozomona mais na moni ozana ba idée mona mukuna parce que mukuna pe azoboya marambwana soulèvement populaire azotelemela ngo batika marambwana babimate parce que bato bakufa be na moni ozaka ba même idée na mukuna donc mukuna ce qui mutazo sala malamu il faut tondima ozomona comment okukotia désordre na kati ya mboka parce que bato bazokufa bazaba ndimio biso tozote ya bango bana na bango te ozomona awa la fois passée bakoti na catholique babomi maser wana papa wana soda asilika kate omoni tango zwaka ayoka capacité
ayokaka pasi na kati ya motema ozomona keno bakoyo bwaka bagazi ane koboma batu bagazi ane kozukisa batu ozomona me na yo pasteur tango ozoteya kobimisa batu te mwana na nzambe osambelaka pasteur azali wana instrument ya nzambe me aza na clé ya lola te soki atindi yo na mabe okoboya yango parce que vie na yo esimbami na nzambe. Ce n'est pas parce que pasteur alobi sala boya te eza mabe yo ke kosala yango non na yo na yeba okende na lifelo mpo balobi boye na bible ke aveugle te akoki kosimba moninga na ye aveugle batambola bango nyonso mibali bakosala nini bakokoya na libulu moko. Donc na pesi conseil wana keno ba jeune bokende te botika biloko wana vanda na ndako na yo soki alingi abima ye moko akende ye moko. Jeune pasteur papa pasteur yo wana ozali pesa conseil na bana ya nzambe lelo soki ozotini église na weke boye pa babeti masasi wana pour jamais tolinga désordre même fati oza président il faut que la makambo wana que désordre de cause à la té ozomona parce que bata posandi ya ko déstabiliser bokonzi na ye ozomona yango moninga na lobaki ete libala wana ya cash FCC il faut kabwana ndenge Abraham na Lot bakabwana ki Abraham alobi soko kokende na gauche ngana kokende na droite zela mukolo kaka fa FCC na kashe kokabwana nde mukolo wana okomona makambo changer na kati ya mboka. Voilà, merci vraiment. Tokomi vraiment na suka émission na biso tokomi ko chiter vraiment. Apôtre moi mutuna ya suka na zo sangsanyo somi balé moi des questions mais quand répondre biso rapide pour to clôturer vraiment. Apôtre to mona ki papa na biso fatia sangisa ki lo sambo na stade mokolo ya arrivé ya mbemba meyo zala kite pona yo mona ki ndenge nini pona kosambela pona kimia pona mboka et puis eloko ami baleto ebite osuki wapi na papa na biso Kabila oyo bozala ki na dossier na ye ya accident oyo esalama na nzela na ye osuki wapi bokomi na niveau nini yo na papa na biso Kabila na bandi nano na oya Kabila na kosamba na ye tozali na état de droit alors mutu moko tazali kolwa mibeko ndenge na sali boye saki déjà démarche na ngai na kendeki na bureau ya CPI na Gombe kuna na kendeki ko se renseigner poete na funda Kabila to samba na ye parce que tout ngai lelo na koma na pasi na zo nyokwama na zo mona pasi kolia na pasi kolata na pasi makambo nyonso kotangisa bana na pasi ndenge kutu bana ba 6 classe na ne oyo elekeli ngai na lisungi kaka ya batu. Mais Kabila vandi, le loma kolonangezi ya kokufa, je suis devenu aujourd'hui un handicapé, souffrante à cause de ce messie. Et puis mutu yango ndenge vandi wana, akufana ngana zoka mwanenge batu bazokumise bazomone lokola nzambe. Mutu asali makambo lelo na kati ya mboka oyo. To nyokwami na kati ya mboka oyo. 18 asuki 19 ans ya ko nyokwa mapenza na kati ya mboka. Koma mutu ya ndenge wana bakobetela ye maboko. Tokosamba na ye na mokusi ndenge zali na osamba na yazola nanga et puis docteur Josué président tindaki ye na kati ya aya ko kengela ngana hôpital donc ayaki ndenge zaleli azola nanga malamu esika bandi ndenge alobaki nanga ke esika nyos na okeno funda to komi na état de droit et puis na sengi na papa Kamere ozola de mission yo benga to solola makambu ya bonde to koyeba ya solo ke état de droit zo salema ozomona kuma batu bakufi na mboka oyo batumbi batu meme fati ata eza kozongisa mabe na mabete ayebi teke batumbaka batu na kati ya IDPS baboma batu wana a cause ya mboka oyo siko état de droit batu wana badommage bango na nini ba famille na bango ba Rossi bakufa po lelo fati avana na kati ya place wana est-ce que batu wana famille ya Rossi e bénéficier nini mbongo combien ekina ba mozole bazotonga wana. Alors, na sima nango, bato na ba bénéficier nini. Biso bato toza ba victime, to bénéficier nini. Kabila na ko samba na ye, Kabila na zo samba na yo. Quel que soit ba kombo nyoso ba benga kayo raisi nini to ko samba. Il fallait rester to samba na ye, ndenge zaleli na dossier na ngai, il va me dommager parce que j'ai perdu tout ce que je veux à cause ya monsieur Kabila. Ya mi balé na zoloba na makambo oti koloba awa ezole kilangai opposition bazila kaka mukolo oyo président apesi mwa date na yeboye on dirait kuna yango na bisaki nazoloba na mama Rosa kino il faut président ayiboka kabona na FCC po liso eza batu mususu bazana na lamuka kuna bazaba ta FCC makambo nyonso koleka koto ba signaler kuna le bino boko sala boye po ba déstabiliser kaka kende na este
ngaza bandeko kuna même ndenge bato bazokufa ndenge masasi ezobetama okondima te bazolakisa nde te mais biso na bainformation ndenge naza bandeko na Beni, naza bandeko na Uvira, naza na bandeko na Bunia, naza na bandeko na Avaku, Binyanya, Iziro, kuna nyonso mais soki bazobenga awa telefone ekopasuka. Mais par rapport na yo likanisi wana ya prière ezalaki bien ya prière. Likanisi wana eza malamu makasi mpona nini? Asengi nano pardon mpona mboka, asengeli bapresident balekaki pardon parce que Bible lobi le pardon c'est une arme qui libère. Mais babi na kati yote pardon ya senga ki balobi ki anda koloba nde pardon nzambe limbisanga po na za moyibi ya pouvoir. Wana bilobalo ba ya batu ya toute autorité vient de Dieu. Nane ba ibaka pouvoir wapi? Siko soki ibaki pouvoir. Mutango ya koza siko pouvoir na eti. Voilà, merci vraiment tokomi na suka apôtre mais ka opesa moi numéro na lombango parce que TV za likambo vraiment ya ngonga parce que tokomi vraiment na suka bangonga na biso ekomi kokoka. Donc tokomi na suka nazolobela politique parce que tokotika te David asalaki pembeni ya roi comme gouverneur ozomona et bato ebele Shadrach Abednego Meshach bazaki pembeni ya mokonzi, ce sont des serviteurs de Dieu. Pourtant msukoloba ndenge nini ya comme ko se baser non nazoyebisa bandeko nyonso oza na posa tobondela mpona yo, oza na problème ya kobota, oza na problème ya musala depo kenda poto mukando zwaka te, oza na poto olotaka kaka oza na Kinshasa tala ndenge ozali basi nyonso zwaka bakimbaka yo kaka eza baréclamation nazobondela mpona yo. Mama umeli na mbeto hôpital ozola na biso na province na Bakongo partout. Voilà apôtre na kati yote comme ça on appelle ça mbote comme ça na tikelo micro bondela o clôturer pe na numéro na yo bambote belé o mana bino nyonso atu bolingaka ngala ba o balingaka ngate na pesi bino bambote belé tozana ka pona musala bo continuer ko s'abonner na site na biso na Tindika TV bo continuer ko benga biso ba numéro na biso ezala kana afficher pona conseil pona nyonso bo finga raté vraiment na pesi bino bambote partout na baboni na biso bo continuer otala biso et puis esala ka biso biso omonique babilo na biso ekoti bozo ape o partager la biso esala ka biso bien ba na pesi bino bambote na otika micro et pas apôtre ape sa numéro na et puis moi prière pe pour esala biso bien vraiment apôtre micro moi na. Merci beaucoup Mama Rosa. Nazoyebisa bandeko na biso bozolanda biso partout na monde entier ba papa ba mama yozolanda émission yo na kobondela pona yo problème nyonso ezotungisa yo tension rhumatisme maladie ka même ozana sida diabète cancer yeba kende nazo sambela kaka sikoyo miracle zokota na nzoto na yo nzambe ya lola zokota likambo na yo esiko zolanda ngai ezozana hôpital ozolanda ngai na télévision na radio na mutuka partout na internet na télévision na yo ndeko nazobondela tia kondima ngai wana nazobondela sima kobondela na kopesa yo numéro na kombo na Yesu Kristo nzambe ya lola tala ndeko aza na hôpital tala tashe bwaki crise cardiaque importation ekangi nzambe na ngai nazo kwesa maladie wana célibat stérilité ekangi mama oyo abota te tala libala lingi kufa a cause ya kobota na nzambe na ekofongola mabota yamba bikamo na nzambe ozana posa mukanda nzambe apesa yo mukanda ozoluka na kombo na Yesu Masia depuis balaka yo musala ngo esalemaka te nazo pondela na kombo na Yesu zamba lola amona yo zamba lola bikisa yo. Oh mon Dieu, yanula bandeko basi mibali tala ndenge omena hôpital mwasi akimiye pombongo ezate mobali atika ye pokobota ezate zambe fongola kobota na ye fongola libala na ye voyage depuis asali aokende passeport ezobimate visa ezobimate kolokota likambo na ye na pamboli bandeko nyonso na pamboli chaîne na biso ya Tindika TV pe mama na biso Rosa Rajabu pe sima na biso ndeko na ngai Junior cameraman wa sala ka kebola na biso na bilili kitoko partout na monde entier nzamba pambola epeli bota na ye na pamboli mama na ngai Florence Omumba, mama Thérèse, mama Sophie, bozola na ngai, mama Aimé, esiko zwami na Belgique, nzamba pambola bino, et kolo pambola, na pesi adresse église zali, limité première avenue Forgeron numéro 45, industriel, Sokoye, okobenga biso, wana ba numéro na ngai, okobenga na WhatsApp, tona imo, plus 243, 89 510 86 35 nazongeli yango pokang malamu plus 243 89 510 86 35
nzambe alola apambola bino tozana 14 jours ya prière et yaka kolanda yango tokobanda yango lundi soko ye nzambe akopambola yo et 14 jours wana nzambe ako visiter ciao nzambe apambola bino bye bye.